Baninga nanga na lisolo pe Sabino, en tout cas, boy bisanga, qu'est-ce que vous en pensez? Et lisolo moko, comment je peux dire ça? Mobali misusu ka lingio, azo ebisa yo, azo pesa o ba makamozo lingo kulanda te. Des fabiso basi pe tozara te tu en son tête. Tonton a ebisinga mona mwasi na linga ke to umela déjà na mariage, nazo lingo yo kate. Nga na ebisie, nga na besoin konda, na besoin sala sport, na besoin pe na mono coquette. Ozo mona na mono kitoko, na mono vraiment bien. Ola tape jean libome kiti, ozo mona eza nango possible. Tikara ko lia kana ba 23h na ba minuit. Azaso azota la ba théâtre assis, la ba théâtre à Bellevue, ba théâtre ya Cardozo, allez a bandi ko sala semoule na e. Azolia, allez, tant là, a commis déjà lourde. Au moins, on sait la peine en bétou. On a sous ronflé, en tout cas, et non, on a désagréable. Non, on est soutenu dans un monde na kala. Na zo bisazo yokate. Tozo swana, tikanga boniko, et zanin. Au balanga faut supporter. Il y a si justement, aux anyongonanga, aux moi singa na balio, il faut se maintenir en bien, aux ala toujours en forme, aux ala toujours coquette. Nazara na lembi na uti musala, na mona ope bien. Yo kaka boye tina te na besoin na ngote. Aux ala kara bien soto ke fête. Soto ke fête te aux ala kito côté, ba periko sombaka, ola tango kara na fête. Nandaku basuki mabe, donzoto tina te, des fois pe sur la parfum te, yo biloko no mignon so au réservoir ango soto aux ana na fête. Donc na lembi yango wana tonton azolandanga ape singa lisolo. Sincèrement tonton na évité hein, c'est vrai que des fois biso basi ceux que toza na relation toza on se met en avant, mais une fois toza déjà peut-être marié, peut-être nandaku, on se dit c'est déjà acquis, mobile na biso a biso déjà boye na bo. Mais en tout cas nga eloko na kopé ça bande kona nga basi na moni pe histoire ango et kozala pe valable pour toutes les femmes. Tous se mettre toujours en avant, tous aura toujours belle. Ata tous a marié, ata tous a marié. Faut tous aura toujours belle, tous se mettre en avant parce que mobali alinga biso tous aura loko la fleur, tous aura toujours belle, tous aura toujours à bien apprêter. Et ça vraiment très important. Tonton apesi lisolo nae azana kanda mwasi nae mwasi nazara jamais belle kaka soki ababini fête yaza na besoin mona mwasi nae toujours bien et à la fête te zana nanda kwa lati moi bodina bien moi liputana kitoko moi maquillage moi nzoto bien apprêté. Donc maman nanga tontine nanga na ba poko baliaka ba fufute baliaka ba semute na ba poko baliaka biloko moko léger ata fruit omeli mai po olala ozala pe bien. Voilà na journée liano ba fufu liano ba semoule mais na poko baliaka léger potongo kolala eza nzoto tozo pe misa moyen te to bouger na po na après-midi na ba journée liano ba nyonso lingi liano ba fufu ba pondu ba semoule mais na poko tontine nanga bino bo landanga en tout cas très important même ce boké pas ba médecin ba nutritionniste ba koyebisa yo na poko baliaka léger okoki kolia ebele te parce que ça n'attend moke pour digérer après faut que nous là surtout toi na poto ba activité ezalaka ba misala ezalaka. Donc faut tout ça là très attention bande kona bo ça ba commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Vous allez mon numéro 1 chaîne autour de la masolo et à vie je vous dis à bientôt.